nazota la ken pia na magizembe makambazo bana demer que Edi Badiata na vieux fiston coloqué basenga ba journaliste nzoto pona basala ba interview na Fali bo panzana na bo panzani te bo panzana neve na Marie Paul alobaki il faut to bimisa ba vrai journaliste to bimisa ba vrai youtubeur bato batanga bato yo la promotion d'artistes musiciens to boité polémique ya ma bête polémique ya polémique ouais ba question pertinente en polémique ezalaka to boya ngote mais faut canal les a bande ko na biso wana ba okene mabe héritier Watanabe pas boyi pour ça pembe na e pour na signaler bino ba warion ba komi deux camps un ba chroniqueur warion parce que on a une église na ale ka Fali na da mwana Kofi na da mwana Félix Oise quoi na da mwana Marie Paul na za ndeko ya artiste musicien nyonso okondima bakotso na agence wa banda koteka yo ba garçon ebele bazotambola na ba fille na ba téléphone na bango bazala ba photo ya bana ba journaliste na biso moko azakuna ana makala aponango ouais oh baka betanga no ateka ki mwana bato colonel ba bina sala intervention na bina o sa elote ateki mwana ya bato ya colonel ya mineur ay ba iteki bana kande bayaka peta ya bobo kami aye abwakami nzoka ni mwana wana mineur mwana nani ya colonel oza maman Sam Kaza dit c'est notre frère mutu nyonso azanga mabeti. Merci Nabino ba fidèle internaute Bozola Nabiso partout dans le monde na cleboa.com. Un grand merci à vous. Merci à Pichou Manga Boss Leti, merci à Tonton de la Nation Banda. Merci à mon sponsor Raoul Itono Prince des Diamants. Il y a Karine Biasaka, merci à na grand frère propre Cadet Tekasala et à Bibi Chogatera ba famille na pourquoi pas aussi. Na Patou Kapangala et Suzy Koutiki, vraiment boza et belé. Charlie Boutique, Charlie Luboulou. Au sombi na palais babi habilleur na Congo dans la case moko. Charlie Boutique na Istanbul. Na Galatasaray na mtazola sabatu ba 2000 Figer. Mutakoti ici Gucci na Kinshasa. Vraiment Mikolo t-shirt ya Gucci. Ils sont en plein na Congo awa et surtout na ville province de Kinshasa. Merci à toi aussi Kadi Vimine de papa na presse Auréole. Merci à tout le monde qui a payé dans le parallèle, vous avez vraiment ébélé. Merci à maman Germaine Nolungu, je te dis un grand merci. Merci aussi à Fifi Siwa Stone, oh à Tigara payé dans le parallèle. Merci aussi à Davis, Massevo le jeune millionnaire. Merci à Manapoto. Nous sommes là pour communiquer, informer. Héritier Watanabe hier à Komaki, na Paris. Vraiment tout le monde au grand complet. La team Wata que je félicite, l'héritier Watanabe, l'héritier de la musique africaine, a commis Paris, a petit concert en Athènes, en Grèce, concert est qui toque très bien. Tout le monde va présence, il y a Oliveira, tout le monde même arnaqué au Akendaki, na Azongi sur la team Wata, tout le monde vraiment smoking. Tout le monde Géry, Spiro, tout le monde Cédric Mbongo, Jurès, Bango, tout je dis félicitations vraiment à Héritier Watanabe. Héritier vraiment a fait le bon travail, il a fait le bon travail surtout par rapport à l'album Chemin de la Gloire, Oyo Calamité, Héritier Watanabe, Azo Kota Science Studio na Paris, Azo Kota Science Studio na Paris. Thomas Dolobelo, mon baby c'est biso que si pour un autre quoi, oh, à Kaboli Bawarion, avec un héritier. Tant que vous avez propos tenus, Nabino, Ken Piana, Magizem. Est-ce que vous avez un musicien Congo, Biso Dozarana, faut une église au milieu du village, faut soutenir des artistes musiciens congolais. Tant que vous avez Sumbaka par-ci par-là. Vous critiquez les musiciens au Congo. Vous critiquez Ferré. Et on a rappelé la chaîne, na yo film ou na film balinga affaire. Vous critiquez Fabregas, et on a bateau, baza abonné na balinga affaire Fabregas.
héritier Watanabe, n'en parlons pas, surtout Mutobo Sambu ici, le rôle héritier Watanabe na film Ezate. Bo Sambu ici héritier, quand il y a le même Mutuana, au lingo ya na aéroport, au Kimisa Bercy Moana, wagi d'abord tenté. Parce que Bapisha Bazalaki wana Bakali, mais héritier Watanabe alobaki a opé Sabino chance te. Bato boyaka surtout bola sera position na bino et pas ba artiste balinga bino tango moni kuna epeli omoni kuna epeli bino na bino ba warion na ba journaliste o bo sangana pona bo finga batu vraiment. Je regrette beaucoup. Nous avons regretté beaucoup le comportement de Ken Piana. Na yebi saka ba warion. Na yebi saka Fally Ipupa. Un jour on va dessus. Botala batuloko ba Alexis Wechi. Ozaki na journaliste politique. On le bozo fini sa ba éducation. Il y a des artistes na biso. Artiste a bimi na famille aza mal éduqué, mais tellement de devoir. Il y a des artistes monsieur Zalara, baza ba éducateur de masse. Botala Alexis Wechi. Makambo ye mutabandaki yango ya kofinga mama ya Ferré. Après pe Liverpool aye ko kundola ba parents Fally. Est-ce que vous voyez que non lelo ba polémique oyo nyonso? Dans la place des autres commissaires, vous avez une limite. Mais le faut bien mal éduqué. Merci na de mère Yangi. Parce que bandeko wana ya film na film ba na flatter. Dans la place bazo mais ma Fally. Dans la place ba commissaire qui Koffi Olomide. Mais si le lope Koffi à lobby que botanga ba communauté. Mais bozaka kawana bozo sala ka banaliste na kombo ya Koffi Olomide. Je regrettais. Namoni Magizembe na Mister Bioma, hein? Comment les Arabes ont ouais? Basketteur na biso congolais en États-Unis bakangi photo. Ben c'est bien. Babiloko fo sala yango yo kendaki poto. Okutana bato ya mbabatu. Mais bo bébé sa image, bozo bébé sa image. Ya ba artiste musicien. Bozo bébé sa image. Ya musique ya mboka na biso. Ba insulte ya boye. Yango moni de mère a moni que vous êtes de mal étiqueté. Na mona on qui senso. Yem taza mona ifasik. Mais vraiment vous êtes derrière Fally. Boza na sima ya Fally. Vous reflétez quelle image? Image Nabino na internet, c'est trop salu. Vous venez pour critiquer des artistes musiciens. Bien sûr, Bolaki si ma position Nabino, vous êtes pro Fally. Parce que nous, on parle de tout. Dans le bel artiste musicien, je suis avec Marie-Paul. Natuna qui est musique, Namora Nabiso, et l'oroni ezo boma yango. Alors bien l'or ezo boma musique Nabiso. Et ça d'abord, biso ba chronifuati, biso ba chronifuati, biso ba youtubeur. Nous créons des histoires. Oh biso tout le monde a été retourne à moi après. Tellement j'avais pleuré quand je vis les images de mon frère Liverpool. Malgré qu'il était venu répondre à Alexis Wechi comme il avait dit que n'avait pas qu'au finga maman a fait rigola à Okinanga wapi. Alexis, tu es un homme intelligent. T'as la place Ememio. Aujourd'hui, il faut que bango à babeti au kara. Mais aux gens ba rancune moko ba ko sala ope mabe. Tout na ken piana. Tout na ken piana za la ba dossier na kisasa wa. Peut-être que vous allez difficile. Et vous allez difficile pour na moi si na yena bana ba tikali bala na yena poto. Et en plus au lebotika vous continuez. Vous êtes là seulement pour nako
au baby saka réputation il y a musique in abisso parce que quand on dit communiquer informé parler de Fally en bien faisons de polémiques ezala concurrence loyale nena minute to mona bizorbi ezo beta nena minute to mona formule 7 ezala marché nena minute to zoyoka papa chéri Zebuka na album balle de match Fabregas l'album Gomme c'est ça banalise biso photo salaka na vena biso mutalika je regrette beaucoup à ton âge yoza kutu mukolo koyiko pesa baleki na conseil skota bokaboni na ba demer o demer comme finga bino ba mal éduqué qui à la base qui est l'auteur et sa chaîne oh film na film chaîne il y a désordre chaîne à ba flatteur nga je parlais avec Pichumanga il m'a dit Peggy Titan notre chaîne et sa chaîne Moko et bimisa pas tout ébélé et sa chaîne Moza a bonne réputation quand tu veux faire des analyses il faut être positif et non négatif bato bazo landa yo bato balandaka biso baza bazo bati est-ce que bozo eba que lelo aussi l'artiste Fally Ipupa bozo zappé parmi bato yo un jour Boro memele pe fight parce que trop de insultes trop de bamambo ibino bo memara na internet bon mon ango bien parce que bato tout bazana baloba que quand on voit Ken on voit moi nana qui Senso on voit mon frère Alidor on voit d'autres confrères Fally mutatinda rabango ba finga bato Fally mutatinda rabango ba ya roloba o moni lelo place basuki bokomi kobimisa ba image ya kala mais non bozara wana comme oyinde la bino na bino bozanga ba maîtrise tala nazo tala Ken Pia na Magizembe makambazo bana demer que Edi Badiata na vieux fiston coloqué basenga ba journaliste nzoto pour na basala ba interview na Fally moi-même je fais l'émission avec Fally Ipupa sans condition et bon bateau balobela Fally chaque fois ba en internet voilà comment muto liboma na biso ya presse ya YouTube ndenga zo minimiser ba bureau oyo ba yedaka ye ezala bongo te yo mutu mobimba batu nyonso et pas na yo baza mabe na pesi vraiment demeure raison ya koloba que vous êtes de mal éduqués parce que pas jusque là tala demeure to yebi kaza mutu Fally mais ba insulte oyo ndeko na biso Alexis Wechi alobaki na koyi ko finga mama ya fera okenanga pa ite yango moni ndeko Liverpool aye koloba vraiment tous à la batte malgré tous on a biso surnom ya Chronifoiti bien sûr mais to lingatie que presse na biso YouTube oyebeba parce que batanga chik bali soki Ken auta na ega na kalemi aye ki sasa abeti libaku na zelu plus gris ate faut au monde batu pamba voire même aujourd'hui vous respectez pas votre mentor Fally Ipupa ya on a lobarango Kofi que tu vas respecter, c'est bon Fally pour respecter. Parce que quand on voit fiston coloqué, Edi Badiata, tu vas proche à Fally. Bazo, que Azak très clair kolobango que fiston coloqué, na Edi Badiata, parce que Edi Badiata ça marié na Nana Boduka. Que basenga ka ba chroniqueur nzoto avant ça l'émission neti demain razaka mobali mais to kamwe to yoki vérité ebimi bo panzana na bo panzani te bo panzana neve na Marie Paul alobaki il faut to bimisa ba vrai journaliste to bimisa ba vrai youtubeur bato batanga bato yo la promotion d'artistes musiciens
to boité polémique ya ma bête polémique ya polémique. Ouais. Bah question pertinente en polémique ezalaka. To boya ngoté. Mais faut canal les a. Bande on a biso wana ba OK mais ma bé. Héritier atana be pas boy pour ça pembe na. Pour na signaler bino ba warion ba remis des camps. Un ba chroniqueur warion. Parce qu'on a une église na ale qui a fallu na da mwana Kofi, na da mwana Félix Oazé quoi, na da mwana Marie-Paul, na za ndeko ya artiste musicien nyonso. C'est le Scram, merci pour toi pour votre soutien. Parlons maintenant de Didi Stone. Kofi Olomide, Cindy Le Cœur, Maman Alia. La famille est sacrée. La famille reste la famille. Ngana ngona maman ngana koloba te na foya Kofi. Nazana liloba te ya koloba na foya Kofi. Parce que bateau ba pekisa ki botanga komba Kofi. Ti lelo bozaka na analyse na foyer ya Kofi. Et bongo ba foyer na bino. Vos foyers ba foyer oyo ya bino. Et ça la passi. Et donc ça la passi makasi. L'artiste Kofi Olomide, c'est un humain. Ala papa, c'est lui le père de la famille. Père de famille. Boli Bisanga. Parce que Batebele ba mo tchela nga rigueur trop non pegio le bimabe. Bon corriger nga l'erreur est humaine. Merci. Ngai na mona wapi, na mona wapi. Venant so Marie-Paul a confirmé que Kofi na Cindy baba mi balé. Ça engage que yeah. Moi c'est que je dirais Kimia Ezala, la famille Agwepa, la famille de Kofi Olomide, Kofi Azana bana ebele. Ana ba nièce, ana ba petit-fils. Na kota mamba Kofi te. Manique de John. Mère. Ils ont terrain tout ça va piquer sur au kota et souti. Kulanda ba flatter te. Manique lelo za, au moins lelo. Wana lelo kwa motuya epa na yo ezali. Obi diamant na ona minute. Ya prince babia. Tia esprit na prince. Tika distraction. Kolanda bato wana te ba retourner ba question na ba plateau. Eza pona ba lukela ra on des problèmes. On se retrouvera na makalo za rayo moko. Beta Kofi Kara. Beta Kofi Kara na makambu na ye ayebi oyo osala. Ba ko tsana ba terrain moko boye. Eza bien te manique de John. Nena moni mambo yo sali. Ya frère na biso Sam Kazadi. Manique, quel que soit quoi. Attaque non ba ki ba no ba ebisa ki oke au côté là. Au côté là. Journaliste. Mais pourquoi lelo ozoya ko dévoiler olobake Sam Kazadi? Ateka ba mineur. Manique okondima bakotso na agence wa banda koteka yo. Ba garçon ebele bazotambola na ba fille na ba téléphone na bango. Bazala ba photo ya bana ba journaliste na biso moko azakuna. Bana makala. Apo nango? Ouais. Oh baka betanga no. Ateka ki mwana bato colonel. Ba bina sala intervention na bina olosa elote. Ateki mwana ya bato ya colonel ya mineur. Ay ba iteki bana kande bayaka. Eta ya bwaka. Aye abwakami. Nzoka ni mwana wana mineur, mwana nani ya colonel. Oza maman. Oza maman. Sam Kazadi c'est notre frère. Mutu nyonso azanga mabeti. Même nga pegi titan le parallèle na na mabe. Ma ivete aipsa. Abi mwana nga il faut bongisa na batutu. Faut bongisa na batutu. Nga na raconte batuté. Ata magizembe o ne na olobela eboy. Na contre été nzamba bi motema na. Mais na lika tout ça ba vrai. Tout ça ba faute. Tout ça ba vrai. Tout ça ba vrai, tout ça ba faute. Manique, est-ce que vous avez dit que Sam Kazadi il a tout atiki famille Mobimba. On a vu adresse nae. Afin d'entre Bandal na Selemba wa na Petit Pont.
Moi, si on a 3 ou 4 enfants. Naki ça, malgré YouTube. Oh, tozoa na biso parce que ngala Charlie Boutique, nana ba Raoul Tono, nana ba Kadete Kasala ya Bibi Chagatera ba famille nanga, nana ba Patuka Pangala, nana ba Kadi Viminde, nana ba Bech Kabuya, nana ba relation na ngai. Nana ba mère jolie Kabelo ya biso nyonso. Moi ça m'a fait très mal. On a besoin de la justice ezala basambisa ye. Si c'est réellement na o biso to yoki o to moni que on a besoin sam kaza lelo boye si biso vérité azalaki parmi bateau baza na vente ya ba mineur na Kinshasa. Moi je ne pense pas Sam kaza dit il est responsable musala na ye azala manager Yaba place à minene à Kinshasa, même si eza bongo, est-ce que bon mon soda a roba muninga ne soda toza ba journaliste eza lo la ngaine na zao ata na moni likambu moko boya mabeo na moni ke ko déranger batu yande on a biso ken pia na magazine. Les gars, pourquoi Arafat na rolo bananga mais tant comme on a image j'avais Nelson Mobutu, il est le grand frère de Ken Pian, mais bateau va publier on a dit na méchant contre bango na sepela te na ebibe bateau ba sala ngo mais maniqué le linge sale se lave en famille. Il fallait bomba vérité wana parce que jusque là tout le monde a lité à Kanda, tout le monde a Martin qui baloba kende qu'on a biso azana makala na injustice. Si le lo ba sambisa été si le lo to ki mama ba colonel to ki ba jeune fille wana o ba sai mam to mwa ki na réseaux sociaux so ki bolinga bolati c'est la mot sam kazadi soit il faut to yé ba vérité ce qui est zara que no bozo supposer. Supposons que Sam Kazadi a tekaki ba mineur, mais non. Trop manabiso na biso tiwapi. Netinga lelo pegi titan. Manike de John Bakanga kiyo, mais je pense que soto tali quelque part pe. C'est qui moi mabe, maré ki oyaki mais au moins tolobaki tokotika manike te. Mutu loko anga kutu na sala émission. Na lui manike na otika yote. Na rozala na yo bao ba yeke pa na o izaki ba flatter pona ba bi ko pisa ngo émission neti nga parallelo merci na bino ba fidèle internet bolandi biso pona ko informer bino ba journaliste Warion Bakabwani vérité bimi ke vena biso fiston coloqué na edi ba diata bazwaka pourcentage na bango et pas ba chroniqueuse oyo bayaka koluka interview na fali pourcentage na bango eza nzoto selon Ken Piana vérité. Alexis Wechi il faut tambola bien parce que bandeko ozo blessé bana ba famille. Merci na photo tomoni ya grand basketteur Bisman Biombo na Ken Piana magazine na Paris. C'est bon. Héritier Watana Betoto na Tembe, malgré qu'il y a un qui m'a Bercy, l'aéroport est Simbite. Aozoyaye, bientôt. Merci à vous, nos fidèles internet, pour la division partout. Merci à maman Yvette. Merci à papa, mon maman Yvette. Merci à Jolili Atal en chair et annonce. Vous avez belé. Merci vraiment. Les aïkas pour nous faire la moi analyse. Et ça lui sont pas si. La vérité, tout le monde est bimi. Et nous, on a besoin de Sam Kazadi. Courage, Sam Kazadi. Nzamba au sala. Que la justice et ça me sera bien. Justice à Nzambe pe à Lola. Comme on a. Bah oui, bah qui est innocent. Biso ta frère na yo. To bomba salité na yo. To misa salité na yo. Quelle que soit rumeur, quel que soit nini. Nous sommes ensemble.
On a vécu ensemble, en plus, on a Moluba, na Otika Oti. Selon de propos, Yama Nike na Sango, s'engage Kebango. Merci à toi, Biloko Production, El Prof, merci à MP4, merci Nabatutu Balinga, Peggy Titan. Le parallèle, Tokutani Mikolozali Goya, Kaka, on a cleboa.com, ma foutezo mata, seko mata. Tout ça apprécié parce que tout ça en a réseau. Bye.